Naki Matinda. C'est bien Ndende. Nalingina kenango benga Brazzaville kuna. Nako telefone na yo kanisa ngwa mama po mama za malade na mboka. Nini? Mama za malade moyete. Nako yoka basango zo ya kati mama kuna moyete. Donc yango nalingina keno benga Brazzaville na yeba soki ana na mboka kuna u bien ndenge ni malade ngo soki comme l'étape ni na yebite. Donc yango nalingina keno benga. Mama ya boti yo. Mama ya boti ngati. Ya solo wana. Tant toko lo bangwana yoko yoka te. Moninga ngana yako tala ngawa Clarisse Babela. Omante to vana kitoko solo likamango. Ako yefisa ngango wana. Mbongo te bandeko to kusuka nde nini? Nasa isuni. Likamutango yaka kelo banti mbongo ezaluki mbongo ezate. Naza obligé na kende kaka. Na keno benga na yoka na so nini kuna balobi. Na keno telefone na nini na na sina bongsa kibilia na bongsa mbisi wana. Donc mbili na moto tutakaka osamusaka. Opesa chancel mapa. Na kupia. Chancel na yaka. Chancel dis là dans la cuisine. Chancel? Papa. Ya Picasso ye? Matinda? Ya. Bone. Ngeli akina ko telefone na Brazzaville. Pona likamba mama na ye. Makamnyefu kaya ngai. Chancel awa asana malade. Bon. Na Brazzaville makamususu. Na usuka wapi? Mais yaya pona mwana ko regretter te parce que ngape traitement na ngape na nécessité. Wana tuza kama njoto mtu moko. Yaya? Bila makamanga mangondenge. Awo supporter kaka wa mobile. Nga lokola pour le moment nga na lina nyawa. Traitement na ngape na nécessité moni. Donc na mikolo nga na lina binawa. Na ko s'occuper kana mwana. Ça les lokote. Oya ofana ote babambi makambo ko kumba pete. Bon, ikamanga ingele c'est-à-dire ake wapi? Ako téléphoner Brazzaville pour makampo na makamwa mama na ye. Ye vite si mama na ye azobe. Ngana ayebi singa ngo kasi ko ngapi na yebi yango pe kale. Na mutaibisi. Samuyina na. Soki na moninga na ye. Moninga na ye motaye ko yebisa isa. Ye yebi yango te. Bon, le bana kamona. Lelo asali fièvre te kana tongo alingaki mais na pesi ye moi ba nevaki quand même. Allez quand même. Allez moi. Allô? Allô, oui? Oui, c'est lui-même à l'appareil, oui. Oui, c'est bien Monsieur Moss. Ah, Ngeli. Bon, tu vois, madame n'a pas de narcona. Ah. Vous avez les lots. Oh, les lots. La ravion, hein. Bon, oui, d'accord. Bon, mais la routine de... Attendez ça, vous occupez après avoir. Non, après on a joué voiture, donc là, nous avons bon, mais tu auras un service à 16h, 15h, nous allons moi sur rien. Allô? Bon, on continue à monter au zone à Maya. D'accord. Mais non, comme la gagne, on n'y a pas de problème. Ah, ok. Au bon, non, on va aller où on a. Ah. Ah, zoba mobile no ana. Ah, benga kazoba. Benga usu libani so zoba kamwe. Ah, bon mais merci.
Bon, on a causé là, hein. Allez, chérie, allez. Allez, ok. Ah. Moi, c'est mon aïe, même pas. Non, quand tu es comme un tu vas verras, il est brûlé. Et bah, quand même. Hein? Pousser mon ami. Non, c'est une moyenne, montagne, moi c'est kitoko. Au moins, il y a kitoko, ni tout n'a qu'à. Tout n'a pas ngeli. So la minga kitoko. Tout n'a qu'à. Yo maman ngeli. Ce qui était talaga kaka. Oh, tout n'a pas comme ni ye andimi. Kumbaye ya boutique nanda. Ngeli. Oui, nanda ko kiti, ok, donc pour démarrer, ko ya nanda ko kota pas monter parce que la seule moi je me connais moi sina ngai, bon, la même chose moi après. Bon, donc tu me disais que ça va quand même la activité là. Donc en même temps dans le tribunal là. La personne qui a affecté le tribunal. Ah bon. Parce qu'on a quand même mon Nicolo, il faut faire et puis Moussala. Ah oui. C'est bien. 4 ma maison dans un livre de Massanga. Ah mais c'est bien, mais c'est ça. Il faut apprendre aux Congolais de consommer congolais. Oui, dit Congolais. Donc avec le vu dans le cadre de l'évaluation, il va éviter que ceux qui sont consommés congolais. En même temps, peut-être qu'on peut ça ma casse dans l'économie en Boka. Au lieu de chaque fois importer que tu importer. Et combien Massanga va importer? Il y a bien beaucoup en Boka. Ça c'est bien petit frère. Oui. Avec Bras Congo, le moyen mousse. Ah c'est et puis va Bimissi, mousse ici. C'est pour ça. C'est bien ça. Vous avez senti que Ngok Mikolo est la top. Merci. Et pour moi, c'est vraiment assez. Ah, dis-toi. Bon, mais merci, je te retrouve tout à l'heure. Hein? So, comme on a brasco, on a pu saluer qui m'a fait un beauté, Guinée. En ce moment, on est dans un service. Oui. N'oublie pas. Non. Ok. Je compte sur toi. Hein? Bon, merci. Ok. À tout à l'heure. Hein? Je crois qu'on se verra ce soir. Ok, merci. D'accord. Chantal, papa il a un thé. Aïe. Façon il faut na kende kaka. Il faut na kende kande na oyebiso maman kuna sérieusement malade. Ba biso ki na comité na kokeno kuta yete. Okende siko? Il faut na kende kaka. Na obligé au lieu que le défa maman on a obligé na zoka 30 000 fois ya zando wana na futaka billet avion na kende kaka. Donc ndenge balobi na ngasi na komi no kite bite na okuta yete na obligé na kende kaka. On peut rien. Ata mbongo ezaki ya otikaki popoto. Kene ndongo? Na yango na kasi na lobi ti. Na mozoka mbongo wana na kende na ngala yango. Wapi semeki? Semeki oye. Semeki. Balobi nini? Moyen te. Babi na ngasi na keno kite na okuta yete. Nini? Ah, sika. Babi na ngasi na keno kite na okuta mama te. Donc il faut na kene basi ba ime na Brazzaville. Bakay ko joindre na mboka ba mimi déjà na Brazzaville. À l'hôpital donc il faut na koma ka lelo. Et on a zo tikelo ka mwana vraiment semeki. O batela mwana. So amokele kwa na tongo la musi so papa na ke mosala kende na ye o sukola ke na tongo. Ti mokolo na kozonga na yite so kuna na kozonga mokoni na yebite. Semeki ngeli fo ye banga pe na tiki foyer na ngai. Hein? Na tiki foyer na ngana bana. Mwini. Yako soko ke omoni soki ndeni ni wana ozungi. Oyi ko batela pe oya yonga pe na tiki oya ngai ya mikemike kuna. Likambo te semeki nazo kende likambo apasi. Yo moko yebi mama soki balobi mama. Soki ezaki ata likambo mususu na yako mais mama na ata yo moko. Na komo kende ka ndeni. Donc nelsu na likambo tant qu'on l'exa peut-être bientôt 14-15 heures ngala komo kende na déjà. Na ke ka ndeni yo. Mais bon voyage. Salama bato eh. Nembi. Pare come vuoi na sala. Nasi kuta kasha kwa sala nota sasa.
Mais là-bas, c'est vraiment. Il y a ça qui est bien. On dit sa chambre, on a, où il y a qui a bana. Parce que c'est mieux qui n'a pas regardé. Donc, on a le bon sang. C'est la banque, c'est. Au bon c'est comment déjà? Mais c'est la banque, ça y a pas laquelle. Parce qu'elle m'a dit, on va bien aller sur la bière par avion. Là, il va laisser à 45 minutes. Hein? Sincèrement, de sa communauté, là, qui peut un PC, il va coûter un aïe. C'est la salle. Tu allais venir à temps? Il y a le rose patine dans la lettre, là, un petit point noir. Oui? Lettre? Voilà, on vous Non, on a ça. Ah, enfin, elle est là. Bon, voilà. Ah! Fontenay-Green. Ça va quand même? Ça va. Ah. Aïe. Oh, tu n'as pas ta moto. Non, Fanda, maman, Fanda. C'est ta belle-sœur, hein? Geli Geli. Oh, regarde, il y a une hésitation. Non, mais c'est ta belle-sœur. Eh, Gali Bonnie. Ah, c'est mec. Aïe. Il y a Bibi, il y a protocole, il y a un pété, voilà. Ah, bon, oui, à parler qu'il en a été. D'ailleurs, regarde la combo. Chaque fois, je parle de toi ici, dans la minute, ça quand même chaque fois. Dis, mais le jour, tu verras ma petite sœur, au moins l'analité, Ngeli qui a Ponte Noire, comme elle voyage beaucoup. C'est ça, Liba la fait ça avant qu'il ait déjà fait que Oui. Voyage, j'ai l'équipe madame. Voyage, j'ai l'équipe madame. Ça a 45 minutes. Hein. Ponte Noire, madame. Ah. Tu vois, ta belle sœur est là. Bon, kilo, elle veut qu'elle m'embotte. Ah. Aïe, c'est bien. Patika, elle a bien, maman. Elle a pas de papier. Elle a ça qui est. Oui, je sais pour tes papiers là, mais comment il y a, on va arranger ça? Hein? Ah, moi, c'est là. Ah, vous ok? Non, mais on va arranger ça parce que, bon, entre-temps, le passeport, on a une bandée en côté, on attend que le passeport est un modèle à Sike Bima, et on te retarder ma Cameroun. Bon, j'ai envoyé la situation. Je dis, je ne comprends pas, parce que j'arrive là, on me dit, non, il faut zéler là, ça va pas. Je croisais mon petit dans un PC. Je dis, bon, va, toi tu l'attends là, dans la Kenanda. Parce que, comme il a dit, tu vis sur le balai, bon, il fallait qu'il commande. Ah, ouais, c'est Meki. Yaya, vous comprenez? Je comprends. Ah, ben oui, je sais que je suis le chef de la maison, ce qu'on a bien qui en Ayebi. Je sais comment on est dans le jeu. Mais comme tu es là, moi je suis là trop yo, hein, au lieu de ça, comme ils ont d'accord, ils sont obligés. mais non, mais parce que les bolingo ceux qui est comme mais moi je serai, hein, chaque fois que on a un sévère dans Kachandako, mais il y a chaque fois pour la négana musa, carabine yo. Parce que après Moussala, on supporter yo il faudrait. Mais dis donc, où est-ce qui t'a collé comme on mon agaka, ma pontante. Ma la mère. La mère moi était tika. Kimbamba la mobile non arriva. Bon on a coûté na kitaraye. Na comment on fait na ika pona, ceux qui va se balio, au cas où on fait na ndako moto. Naza obligé pour moi ça bon na mobile. Mais on va se faire apprécier les moussous. Bon yo. Mobile bon les moussous, boyo zeli moké et puis finalement. Donc moi na atika les madame. Demo. Ah oui, là de Lucas Massamati. Ah. Ngok. Aïe. Je vais comment au camwa. Bon mais vous on a bien ce mec qui c'est mec. Je me repose dans la chambre hein. Ah. Non, tu es chez toi hein. Bon. Ah. C'est mec qui te fait la gabe ko yeba na te. Bon supo ko ya no point no na oleki nga vela leki. Oui, parfois comme on a monté na photo na moto pa faire ndenge moko te hein. C'est mec. Oui, bah c'est mec. Quand on a il faut aussi encore forcer que parfois le il faut que le monde c'est mec qui n'a pas ou bien le bi au téléphoner na ko de l'aéroport toujours car il y a n'a pas téléphoner na ko de là faut y a kuna faut débrouiller donc fan arabe tiens na te kaka pesa te kaka hein oui non la point on to passer ma kaya uti ozongi nango olo fan arabe oh même so te kaka mais oui que voyage pele bien sûr
ngapi na donaka na makayabo na paso makamba kwana na yoteka la braza yango matinga mo kene balomé Afrique du Sud Belgique ti Paris donc moi voyager grâce ya makayabo sama ngeni ko tu olobana na lesengo kwa la monio pona yo kala na meza mi kala ba bibia mais ezandenge wana oyebi moto nani bokutana te depuis oyaka libala kala na semeki leka mobali na ngai tele te mais ntango bokutana fo ezala esengo moto obeta kuna kota ye na yo kala ngeli apiki de ronje ya bobo bien oh bana oh présenter oh Canamos. Canamos. C'est qu'on a doublé le c'est mec qui akapwa no ipeka ndelo kapesika suko koma donc on a du chance comme on a ngapa na zoya pena yuko kutana semeki yabo bonde quand ndingo monina semeki laksanga chambre ina pema mkia tana tasema mupate yana wa yika sikana ponga kana pema kana bongisa chambre nzote ndembe mimi pesa ile na ponga kana mose depuis na bala on kuna na monya tupika mbado sona mona kitoko au fungula kama nokote leti monoke pela lokola mbedo moni pre mwasi bon sikoyo likambo lekelemba wana ngala lingina lilia ava kokalia toyokana kindengo nazo odo ko ibi bolu ngomanga oni Pascal yanganda Pascal wana albaki ya Abidjan donc mbongo na pesa ya lia liboso pour voyager ya solo voyager bon comme ngana zokende nani na depression makambo ya Nzambe nakoyaka fo bongisa likambo wana parce que ngana na problème na mbongo wana oh so mama na lika pressé na epsi otika na kokanisa parce que na zokende femme nani yo zokende osambela twana mwa makambo kuna tawo na kozonga na koyebisa yango ate preprise likambo ka bato tupi ndani bapesite hein bato tuna bapesite suna badika salaire na bango tena bapesite bongo avec kaso bato ni sato mutu bapesi te salaire bendaki déjà salaire bandaki nam tapesite ngaka moya koloba te nzela bakokisa kaka bongo akozwa likambo te mais ngana koya poto bongisa likambo wana bien moto wana anata na nsima na ngai ngana posa mbongo wana bon comme nali pressé on a ozonga bongo tosolola problème te bon ande wana na masanga yango mpe lokola nazokende mpe nasola masanga na monoko nga soki yango te nakoka kopemba te nga natika bo wana ekomi 7 ans ngaka yango napemba kaka na mobali nga moto amesana mo ya oboto kaka bongo alobi nini balingi meme bakotisa biso l'hôpital kanga moto na boyi mwana toujours ça va pas azwi atonga mpe apesi ordonnance makambo nga nasuka na ngopi ngengeli ça fait 1 mois et demi oke Brazzaville ayebi katiki mwana na nsima na mobali donc kuna eleki me important ke awa nanga mobali na mwana ndenge azali awa valeur sona biso nete nde oyokanaka na mwasi basi makambo abino ngai yebi te yaya yo mpo fo oyeba ngai natiki déjà foyer na ngai avant ye akende déjà nasi nayebisaki ye ekomi 1 mois yango oyo nga mpe kuna mobali na ngai azozela na bana mpe voilà awa bili okokende ngai nasuka pena mano me ngai bientôt ngai nakende ngai okotikana na ye ti nakosala nini wana basi poto ngai nayebisaki wana numero wana yali ya yo te na modele ya mwasi na ye wana numero na yo te
etiaki motu makasi banda kala nga nayebi ke moto so aza malade batango so okendeka mpona ebembe mpo maka bembe eza mokuse maza okei aboni mpe bokufa noki okomika kuka libela kape na ye mpona koya koboma libala na bino te ngai na ye nanga mpona makambo mosusu nga nde nakoyebisa yo ngai foke nakota pase natika oyo yanga mpe foye na bana Ah, ma chérie, ça va, maman? Ah, mais... C'est mec qui nous a venu. Ah! Ah! Il y en a qui ont ma hein? Oh, tellement. Oh, ça, on a voté, pardon. Comment on a voté au fond? Moi, je fais des balles à me là-bas. Tellement. Ça, moi, ma casse. Il y a un zéro. Oh, mon dieu, hein? Non, il faut avoir une astuce. Oh, et combien aussi, maman? Oh! Dis donc! C'est comment la salle? Je connais ceux qui pourraient se casser dans la tête, ceux qui devaient s'en aller. Moi, ça, il y a un modèle. Mais non, nous étions avec. On était avec. Donc, tout le monde n'a pas de temps, moi, c'est un peu comme déjà. Et ben, on comme on a mais ceux qui savent, oh, tu es un améliorat kala, tu as un menangai, le qu'on a commis, on a pas mal à se faire, on a mis un cheveu. On s'est régalé. La Dieu n'a ma casse. Tu n'as ma casse, n'a pas de taxi, bon, alors. Alors, il a bien, mon bal à surveiller, il y a un ming. Donc, il y a côté ailleurs, on a laissé aller. Non, pas question de ça. Mais pour y aller, mon bal à surveiller, donc côté ailleurs, on a la liberté. Amena nenga alingi asule asubala bilamba sama wakili kila sanza kili kili. Écoute ma femme, dès que les autres c'est comme si ngai nalanda kena sima un de mais nabila ni chance de kokuta na wana soka na zoka yona tenda la ipa de tamosi. C'est vérité hein. Modèle la sécurité. Non mais maman nga sabo. Bilo basika sobo. Mais va voir la location moi yo bosia. Lokele ta sardine na pilipili ya. Ko sanza mokolo ko pe asomo hein. C'est mec qui l'a eu. C'est mec qui. Mais c'est mec qui a bon sur les balles après yo lungi bon ça c'est mec. C'est à peine ça qu'est-ce que je fais. C'est un mobile dans bon second. Dimana les bandes dans ce ça. Kota. Mbwa ko baba ndiki. Moi ça les balles. Zena. Ni zolo ba yoma na stanongo. Ah, banda. Ça on ignore. Ah bien. Ndeni bubota zamana. Les gars qui appellent la minute. Bon mais likemba. Kama likemba zoma na ndeni. Na ndeni. Parce que bana misu na zoma na bazoli bopesa. Le problème est que les gens ne comprennent pas. Batumi ba pesi mbongo te mais côté ali awa Pascal na boto ba wela ka ngobali ya mwana liboso. Donc na yebile na osala te. Ya mwana ka boto ali asima. Ou bien ma mali kele mo ali asima. Faut me soulager. O kana mosa auti point noir. Ya ina ba kwiti bwana modelo. Ya mela ka tana limite. Oui, au bout de abala la point noir. Il est au milieu de la bière à Brazzaville. Bon, moi, je me rappelle que je suis en avance. Lui qui est en avance, lui qui est en engagement. Ce qu'on dit, c'est que lui donc au coquille. Avance, c'est qu'il y a vraiment l'avance. Donc, il y a un 2 mois. Mais il y a le binanga, si je 20 000. Parce que si on a 20 ans, on a dépensé. Si on a 30 000 ans, on compléter bon le pied à ma maladie. Il y a 50 000. Non, on souhaite un d'ambongo. Pardon, c'est un le coxer. On a les gars qui apprennent à vivre sur un bon.
ekwe mpe pokwa ifona nosokipe na mobali na bana Problème ate. mobali abimi Ah olala. opesi ya mbwa So kutana kaka. na oleka alobi pepe na bapoka te Loba na kokisa mbongo hein. ifa kokisako Siki le mbongo engagement, il faut kokisa mbongo. Nini konge ningeli kama nini? Ba Beatrice. Hein? Tu que nature ma relation na botima. Telema. Okate. Bona ngo sala mo eloko lia. Hein? Oh ngeli ambala suka mo comme ça me na boite na sécurité hein ngeli. Pas la sécurité. Mo comme ça me kate. Qu'est-ce que tu fais là qui hein? Sérieux? Bon, ça habite pas. Ah, comment t'as aussi d'avoir la beauté? D'accord, on a toujours ce mon nom, ça là. Bon, moi j'ai fini. Si. Bon, à tout à l'heure. Alors, on dit. Bon travail. C'est mec qui n'a pas la mouquine interne. Ah, C'est ce qui fait là. Bon. nalingi nabima nazokende ministère ya commerce après naokepa batata mwasi donc naozonga mwa en retard soki yaya yo oyebisa ndenge na modele oyo nati barobe wa futur mama semeki na ngai esemeki oyebi nga na memaki bilamba te nayaka mpona nasala mwa makambo na nga nokinoki mpo nazonga naboyaki bacharge semeki okamwisa ngai ya bonga nazangi bilamba lobi loso nga adi baproblème na mosi babongisa yango ya banani bino te ti koloba boye ko bino basi bayaya bwaka monoko me malamu kuta euta na yo kenga na banda vanda oza mwasi aya na nga vanda ekozwa semeki lisusu bien lokola ngabo ngokevela mshina bata Olha, corta. Ya bobo. Mama Zenaba. Banda. Ndita ngo ya makamba namba ngona kanti. Mama. Ona likolea biloko. Mobile biso no mutakusi ngome yake musana. Ye comme ce que va dire bon il faut pas accompagner ce qui mo kan dia te. Tu l'as fait le roi na mboni budi na sepeli? C'est vrai. Bon. OK. Bon. Ah merci. OK. Comme le mako. Ai. Suite wana. Ah, yari kenda. Ya. Ba calcul. Ba calcul ani. Ya bato basi ba pesite. Ah, nani aussi ça go sala ba calcul te. Faut calculer bien kuna mama nana posa mbongo. Boyo kanaki. Yo mdolia. Ai, nzambe nanga. Ngala le biso ki inde kuna ngazela ba bongisi le kambo ete na koti ma. Ah, bon. Comme ngala comme lia na sepeli. Zena ba. Lo ba mama lo yakani. Ah, kapina mutu. Nina yebiso likambo bie tika nani bakalikile nga basebe lokolo oyebisi ngai nakolia mbonga likelemba yo tika nani bakalikile wana nalobi nayo kafongola miso nalobaka na nga mingi te nalobi kafongola miso bato mosusu miso yali ya kofongaka bambonaka na bango te oyebi likambo wana te nga kuna lokolo so bangisi kuna na sepeli ngai na kuti mosi na ngeli leki na ye wana nautaki ndako ya nzambe oya nazoyea boye tolaki na moninga na nsima nga lobi
mona lokola ngeli na mosi leki na kulutu oninga lobi balaki na kulutu yebi bien mais nayebi yango mpe nazoko préciser lisusu te mama na ndenge namoneli bango wana nalobi ka fongola miso omoni bango na ndenge basimbani kosimba na modele kamsa ngai mawa boto kamsa ngai donc c'est kana basimbani wana oyebisa ngai na modele ya ndenge wana kosimbana yaki modele ya ndenge nga na kosimba kala na nga ndenge wana te nayebi ti tokoma vraiment makambo bino bino baafricain kabo yo komi na poto asusu awa te bango bakola na poto bamesana na bango bongo bakola na poto balingaka moye te bongo so omoni mwasi na bibi ndenge batambolaka makambo oyo olobaka te nga naleki na kulutu nanga boye fofa tokotambola boye te tozoloba meko mama nalobi fongola miso likambo ya te wana asemenge merci iso omoni kana batamboli okoma obimisa makambo makasi boye nayebisi ndenge wana ti batamboli nalobi kana ndenge namoni bango ekomi ti batamboli makambo te nga nakoyebisanga ngeli baboti ya bibi baboti ngeli oyo mona wana ngeli komoni wana banaya koyoka ngo depuis kala kutu na bafoto na ndako awo nakoki kolakisa yo onde mbala liboso ya lia fami yayi kota ya na ye yo seksanga sepelaka mbongo na opesi wali kelemba tika oloba moke mais nasepeli yango mpe nabimisi mpe maloba wana mpe nakosepelaki kamsanga yo nazokamwisa yo nakamwisa yo te yo avrai ndeko na ngai zena bato asi baninga te tokóma famille tosi tobotami ensemble tokomi famille monene donc oyo nayebisi yo ondimi te bomba yango kana motema koyebisa te pardon koyebisa te peut-être osali yo motema pasi eyalika makambo soki omoni monoko mpe azanga kobeta libako te nayebisi mais pardon ntango mobali akoya mosi akoya koyebisa te pardon nga moni likambo ya wana te kolobana kaka bino bata mokili boninga koloba namoni nanga likambo ya wana te mpo nayebisa mosi namoni likambo te mosi atakana na ye ngeli namoni likambo te ata papa na bango leka yalaki vivant okokuta bango na salon na ndenge bayali ka ndenge na bango bakola bongo baboti bango na poto bakoli na poto nga mpe na famille ya oyo babima bazokobotama na poto me modele oyo te kuna wapi yango mpe irikilwa na sawa na boye nalobi mama nake na ngai fongola miso kutu ekomosanga mpe na soni mpo na kotelema omoni akomi kilikilikili likambo nalobi ekomosanga susu soni ekomi akobengisa ngai mama namoni osepeli te na ndenge okomosala ndenge wana osepeli nake na ngai tokomi ka samedi boni makolo yango mpe ebukali nyonso na motati nanga mpe nabemisango na soni mpe lisusu na makolo ya bobo bongo merci komo oseka na mwa soni oke malamu bon merci samedi ya bobo akamsanga namoni mosi nangelingeli basimbani Oui, entrez s'il vous plaît. Ah, tu es là. Ah, panda. Ndenge nina ndako kuna ikano kino kiba. Na ikano kino ki. Depuis comme na brala na kwa soko sala te. Sona na bureau, présence na yezo landanga, je ne comprends pas. Eloko nyonso ezalaka mokolo na mwasi omoni ke nayaki ka mwasi na yo sina ezalaki mwasi na toka omona makambo ndenge wana te olobi yeso bon mobali apandaka nako soki sango ti te abotoli omwasi akondimango nga kutu mwasi no nazopesanga fréquanda donc nde nafandaka na yo wana na nzela ba nasekaka tika naseka kwa yoki peke nde ngai yoki pake pone mais mpo na lingo omoni wana te wana ndako na ngasi
Là, j'étais dans la chambre à bas. Malembe, dit, ça va changer. Mais quand je suis mon connu. Bah si. Comme la vie, on a maman. Hein? Il faut changer mon colonie. Ah, bah, on s'est laissé sur la carte. Hein? J'arrête là, on va partir. Non, moi, ça m'a pas la carte juste. Il faut voir la carte. Moi, il m'a fait pour voir mon attaque de fouet. Il y a quoi avec lui, c'est mec qui va. Avec cette fille, la madame, on est bossé, c'est mec qui va. On a la pause du mouvement. On n'a pas la carte du rêve à quelqu'un qui a côté. Kelly. Bon, maman, ok. J'avais des dossiers à signer la médecine à la Canani. Bon, ça, elle était sur la carte. Ok, maman. Je laisse le bureau comme ça. Ce que il va à moi quelque part. Je reviens seulement demain. Allons-y, maman. On a eu. Akoka, likambo usiwebisa ngayo yo. Bato pe mingi basi balobi ngambo. Kala mingi te maboboto pa yebisi ngambo. Nakomo comprendre ngo mwa mokemo. Bon, c'est là où vous allez au moins que quand il y a un boboto, tout ça compte sur le moment libala. Aussi au collier en zinaba, ce que vous avez libala c'est que vous avez moi. Faut y bango, moto a yebisa ko likambo. Ezali moto a lingio, hein? C'est mec qui n'a yo, c'est mec qui n'a yo zolo, c'est mec qui. Bien sûr, ça c'est mec qui. Mais la position en a été. Nga moko na mona, ba yebisa ngai parce que na moninga na. Ninga na kuki, ko yebisa yango sitote parce que ça la rappelle passe. Ça la passe. Et puis yo moko ko croire to kan tsanga ko boma yo libala. Na yebisi yo boy parce que leki. Tala na uti kota mapepe kusala suki na oyaka taxi eleki ngai na mona boye nakati ya taxi c'est mec qui na wana lali boye na likola mobile na biso katali malaka moko bakomi na nganda se système a telemi mosli boso c'est mec qui na biso na sima asimbie na mokongo qui c'est mec qui a un modèle wana pa position ndenge wana na ba boîte de nuit bisika tout ponga na lika na mona ba na kokai koyebisa yo te eloko ni logo ezana tango na yango la kamwana kola akoma monene o bisengo ya braza mama o zenaba kana omokini nanga elingi nanga pe songi te na lingi mindondo te vérifier kaka yo moko osala baenquête okomona kaka parce que c'est l'équipe est trop globale na ma songueur na mesana te mama na kina nga comme ka bongo moko ya lino ndika lisusu c'est meki mokolo bisengo moye te bwatate ya mbinga naleka bwe bangoki nazonga boye moye te gi makayati azozanga en charge guine mpe ka bongo encore brasco mikolo etelemi semeki moye te braza ndezoka ezalaki boye pointe nord ezwanga te semeki nakoso te le nakitika kuna naleka boye nakuta madame mampuya azwi ngai akomelisa ngai alesinga to nde na yewa nakoki mpenza braza na nga bandeko Qu'est-ce qui s'en court? Yo mais Lisusu. Moi je ne vais pas avoir de problème avec ton mari. Depuis, il y a qui encore combien. Finalement, moi, je ne comprends pas. Madame Logo fout à bioso. Et puis, tu es dans nos dîmes dans l'hôtel. On sait quand même.
Moi, c'est les balles, tu dois te respecter. Maintenant, ton mari a le bani pour nous. Tu as battu la gueule, madame, ou tu as plaza. Négocions, mais là, chaque fois que tu arrives au centre de la Kachanda, oh, non, non, trop c'est. Non. Matanga na biso ya moziki. Kende na yo. Ça va. Et puis aux autres gangs, il y en a mis sur moi, sinon le mot l'accent. Attends, je ferme la porte. Hein? Moi, je ne comprends pas. Tiens, moi, si nous foyer batinga na offensive généralisée, ngai lokwa na yena ndako yo na kozonga lisuté. Libala na nga na pointe noire na kele lisuté. Oya nga libala ya kako. Akendo la matanga longa na zola na chambre. Sia, ako fetela, ya ko kananga. Ya donc ako yo depuis on ko gangela na moi sinon. Nazo lo disa so kangela ngelo nga sanga fieto. Yeni. Alingi ni na yebse vérité. Que na yili bala. Attends, hein? Na fait que na ozele lo ni. Ozo gangela na miso moi sinon likam pona ni. Donc on ça dit code. Ozo zonga la valeur te devant moi. Code ni. Les ala qui code Na boy ba code. Ko yeba kana. Mais ozaki ndako na ngai ndenga no toyoka ke zanda. Mais zanda ko qu'est-ce que mais ko ba code. C'est ta maison. Ozo matsaye. Mais en entendant ya zali awa. Akena ni te di. Tiens, ozo matsaye. Toyoka na na miso na ndenge. ye ozo gangela ngai ko ba tozo pese valeur ko. Ça fait un mois que tu es ici. Mais ba code. Bon, il y a yebaki vraiment. Foyer. Bon, ça va y nazata kumete. Foyer ba kina yiti. Na yina ne sera offensive généralisée. Ozonga le soutien. Mais va, c'est ta chambre, mais va pas, elle va partir. Ma chérie, c'est ta maison. Le pas qui nous très bien qu'il y ait Aïebate. Aïebate dit. Il y a bien encore ce mec qui donc en même temps il y a du manai. Oh. Et là qu'on a l'eau qu'on a tango, on a l'eau qu'on a l'eau qu'on a mon colonango. Mon collègue, il y a Oya Koyebate. Tango ya sa kei, ayebi que zamba nda okoti na ndako. Mais c'est ça. Parce que j'ai pas je n'ai pas de problème d'application ou bien mais comment. Application en fait aux autres na zanga kuna te. Natania. Ye mo kwande na zakuna ko comprendre ngana za sukuna te. Allons dormir maman. Mais là c'est ta maison. Il y a que Veona. Aïe bah bon, elle peut partir pour toujours. Depuis que 2 ans là, Aïe bah. Oh. Moi c'est un déconneur il y a quand même. Ça c'est qui? Moi, c'est un Zénab qui ouvre la porte. Nani? Zénab a été ouvert le banda. Nani? Ça Noki. Attends, je prends la clé. Clé, tu vas bien, ça Noki quoi? Mais comment tu peux faire quoi? Hein? Oh. Là, il y a la vraie pongi, il y a la msanga, oh, vraiment. Matango tobuti somo. Oh mabanga. Oh sab. C'est même yozongi. Toki matanga ba finga suku ba monika ba yika tango mosusu ndoki yo. Mabanga suku to mwangani. Mais où y a la boutou boyo mongo, il faut la libona. La pina modela mabanga wana.
Mais tu serais la veillée, il faut le quand même dans mon clos là. Oh. Mais non, après ce que tu as problème, Nanzela, après famille le batinga na battre le madame Tanda. Non, faut pas agir comme ça. Non, non, yo kati kala kan sogi nani. Nala la kite. Na yo kam to beta ndako kana. Yo wa bina na l'heure ou pas heure beta ndako. Azongi matanga moete pagai. Banga mabanga. Soki matanga fanda, matanga mabango ki mabanga saloni. Oh. Ma ki wa tamu suli bangi bitu ko jona liso. Bon là, il y a un yemo ko suke comme ce comme il est comme ce matin monsieur. Non, c'est pas bien moi. Sina komi de sempre la tawana sina komi. Ndio sina koma tena sina komi. Uko na komi boka sio sepela. Na boko passe. Uko simba ndoka moninga na biso na ukai mutabumi. Ibenga bika mama. Azuna kulala. Allo. Umona ngifana kena shomo. Ah, oyo katanga pongina no la sina chambre. Laisse-moi là d'abord. Fatigué, tu un bango na kimi. yayanga na kumokende tokutanaki na Edith ayi kotala baparent na ye ayibisinga na ndako kuna vraiment moyen kaka te fonga nazonga dolizi yo moko mona kaka makambo ya mikolo oyo ye ya bafièvre oyo mobali ye moko vraiment azokoka te yaya fonga nazonga dolizi nakende otala bana yaya fo nazonga te fo nazonga evite fomanga mpe natiki foye mobimba dio mo mobimba oyo nga nakomi awa odila ta fait ya semaine te odila ta fait ya semaine te yaya fo nakota mona mpe susi ya moninga ayaya na bana nga natikeli ye mokumba bana ebele ebele wana Pasi vraiment ngili depuis akina Brazzaville depuis 2 mois azonga te na pasi moi na makambo nyonso oyo awa na poto nga na suka wapi ya lukaka mwana mosala te mbongo ezali wana timona mosala koluka me mbongo ezali afuta ye ndenge boyokanaka na mwasi na yo ka ndenge wana kaifona kunakele dolizi pardo mais nakozonga lisusu parce que nakozonga lisusu ka na mikolo oyo nakozonga parce que docteur déjà si apesi nga nani rendez-vous fo nazonga lisusu ta mpe kuna na bilowumela te ozonga te awa aza kokende aza kotika nga na pasi mwana naotikala naye pasi mikolo koyo osala kuna mpo ozonga nga natika na pasi awa yaya vraiment yo komona susi ya moninga te yo komona susi ya moninga te yo mpe oyebi nga natikaki foye na ngai na bana aba yiko yebisa nga bana bakopela donc sikoyo olingi nga mpe naela lisusu mwasi na yo me na miso na ngai na bino na basi bokomi ndenge moko mwasi atingi nga na pasi yo mpo komi otianga mpe na pasi boza ndenge moko nga wana yaya nako ndima te pardon ngai fo lelo nakende Wana ya kota. Oh, Mama Zenaba. Munzele makasi boy. Na obima te. Yo mwasi alibana zobi. Na golo bongsa suki yo mwa jele jimye kuta kasha. Mais faut zela mobile. Comme ça. Na lobby aso yebso boy. Tele matoke. Tokenda. Yo mokolo no yebsanga. Zwa courage na yo.
lelo ekomi tuna telema tokende makolo wana ebukana te telema tokende sika sikoyo namoni bango na nganda orphelina ngana nakomela mangoka namoni bango bakoti na modele wana pardon oyo besolo telema tokende mbamoko bachange comprendre kaka ma oboto dira pardon pardon diana bilamba na pesa ye alata banini baki semeki te nde alimbanda pesa na fulu tikala pardon nzela na nzela lelo ya koyeba ngai lelo lola koboma ekoboma te na mbeli kaka na koboma tambola tokende mama na ngai nakoboma lola koyeba ngai okende komona semeki mbanda tambola tokende yoka nani tika soki toke kuna nga nakolakisa yo wala nga nakolakisa yo te oya kotiaa soki tokomi kuna ekomi boye nabotali etali yo tellement que bolingo eleki donc oyo nzembo ya partout la capitale bayeba bolingo soki eleki ekosuka kaka etwana nzembo wana kuna tu ezali mais ntango akotiala ekoki te bino mpe donc botia musika na après midi patron oyoka kaka ntango akotiala ekoki te alors tu vois maman oyo mwana loba te maman abota yeba kobota ngai problème nange eza kaka mwasi na une fois libéré nga ndako mais il va partir oh là là mona ati ndako eza ya yo mais yo tous les jours kaka elle va partir ekomi kaka nzembo akokende mokolo nini nga na ye libala ti yo ozomona yango liseki ya je dis qu'elle partir nga na ye libala nga ndenge nazali ya makambo ozomasa pointement eza te ye wana akozela ti zela mokomisa eza mokila akomona lisunga tokomisa bien kaka tosaboye pani moki ozongelaki mpona kolebisa chato na motema oyimbala moko ekotana bon te ndenge wana namoni kolingo boyanga na pourquoi pas otina mwasi na tata kozo akeba ekokuta makambo echange ade esundako te nani na mibali basala yo mayele wana yake cetadire que oyo nazolesentir na motema na nga soki oyebi yango yo mwa yo oza na kati ya ndako awa nazosentir présence ya non ozali important nakosoporte te namona yo mwasi na esoko olia pa bokende nde kolala na chambre nga nakolala nga moko nga mpe nalala konda kokoka te motema mpe lakapani na yo plus ekolala mingi ngai sikonde na na pota libala mpenza nga moko na gere yo nde nanga kogere mpaka non mais y a pas de problème eza kosoki ndenge nini bokoyeba kokataka na nga te mobali no moko mama basi okelaka nde libala soki oumeli bakokaka lisu mobali te mobali na ngai ekomi laye bokozetokati osome na ndako te onéglige nga kwa ndenge onéglige nga kasi na moko mokimisaka osanga sala mais akomona kaka ti kana akomona kokilenga komo sokozinga kombai kana nakomi kana na yo eseli moka mpona kolembisa mama alaka kana na yo to mwasi na yo attends d'abord nakotuna yo kana na yo to mwasi na yo nakotuna yo semeki o mbanda nakotuna yo owaka semeki o to olaka mbanda etali yo te bakanga monoko na yo ipeteka masangano ozokoki nakotuna yo olaka semeki nini olaka semeki o mbanda kilelela kolakisa yo ndi wa mbanda na ngai ngelingeli madame oyoki eloko madame okola na ngai nakie tikala nakie
Matinda. Matinda. Yaya. Ya ozongi na heure. Oye po na voyage na nga wini. Bon. Ndenge olingaki kosunga tolusi lelo. Okende solo te. Anga ote pa mosala kuna. Nazwi coup de téléphone. Ifuna na mwasi na Brazzaville. Na mwasi na Brazzaville. Mama na ya kufi. Ye moko asali accident. Ah? Hein? Yaya. Hein? Asali nini? Yaya loba ko asali nini? Hein? Akufi? Hein? Akufi? Akufi tena kanisa. Mama. Ndio ndenge bayisinga yeye. Kendele kina mama susu. Ah, gelingeli. Ngabo ngisabiko bona kende. Ah, semejina ngai. Ah, gelingeli. Veuillez vous asseoir. Nous ouvrons le rôle correctionnel de ce jour par cette affaire qui est arrivée à son 3e jour. Elle avait été mise en délibéré pour jugement être rendue aujourd'hui. Il s'agit de l'affaire Madame Moss, née Alpha Zenaba, prévenue de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de 89,5% sur la personne de sa rivale, Madame Picasso, née Ngeli Awolo, qui dérange. Par ce motif, la plaignante a bien voulu porter l'affaire devant le tribunal de Séan. Tolobi boye tokomi na mokolo misato oyo tokomi kosukisa likambo ya mama Zenaba mwasi ya monsieur Moss ye wana azokisaki mbanda na ye mwasi ya monsieur Picasso mama ngeli ya wolo qui dérange. Monsieur le greffier en chef, vous devez procéder à l'appel des différentes parties impliquées dans cette affaire. Monsieur Picasso. Madame Moss, née Alpha Zenaba. Monsieur Moss. Madame Picasso, née Ngeli Yawolo, qui dérange. On répond présente, madame. Monsieur Lato. Bien. Et Sambiselo et Bengi, monsieur Picasso. Veuillez vous présenter par devant nous. Alors, monsieur Picasso, moi, si je à Tikala Kikosayo, au Fani Nandako, la Pointe Noire, Nandako Libala, bien sûr, à l'Obi Théâtre Brazzaville, et pas à Maman Potiak Kobela, et comme il y a à Brazzaville, la Pointe Libala, et pas à monsieur Moss, Oyo, qui déjà na moi sinaye, Maman Zenaba, Bafandi Mamikolo, Kino Tangoyo, Mama Zenaba aikoye ba likamango akuti bango na kati ikala oui la grande académie Elikia la différence ti aiko zokisai na molangi yango je crois que c'est ça monsieur le greffier chef. Oui chef. Alors les lois atika lisote yo le binini na esali selo pour na likambo. Merci monsieur le président. Nakanisi na sali kama ulobate awa na yelelo ndenge bato bafandi awa bafamille oyo yangai bazali oyo ngeli bazali eloko nakoki na loba kaka yanga na ngeli banda lelo esili
et un point, un trait. Yo kanisi malamu na likambo zoloba po azali mama ya bana ozana mwana ozali na mariage oyo ya l'état babengi mariage officiel. Est-ce que okanisi malamu ososoli likambo yango solo penza? Monsieur le Président, Awangana Sinakomi Mobali, je crois que ce qu'on a une décision, ma décision est irrévocable. Bien, monsieur le greffier en chef, veuillez noter cela au primitif. Yelofan. Merci. Madame Moss, né Alpha Zenaba, veuillez vous présenter par devant nous. Bon alors, Maman Zenaba, les lots de commis na mokolo ya suka ya misato, kaka na likambo etali yo. Alors, na évité vraiment solution au monaki ya malamu. Yalaki kaka ya koya kozokisa moninga kine lelo atikali liso mosusu te atikali liso ndambo vraiment olukaki solution mosusu te tribunal ya lima comment bonyo siko koloba nini. Et là justement on vient de recevoir le rapport médical, les conclusions du rapport médical rédigé par le docteur Baboya Balinga Mbonge du CHU, où il y a le dit que faut pas me mettre na poto, faut pas tirer na poto. Et en plus, aux États-Unis, hein madame, au monde ici que vous commissi moninga, na ici que oyo, omi commission moko madame. Monsieur le Président. Oui. Ata na yo moko soki yo moni nyoka na ndako na yo osani yo na mituna kupisa na tribunal te madame, yo na mituna kupisa na tribunal te. Monsieur le greffier en chef, veuillez noter l'attitude de madame Moss au primitif. Yo na mituna kupisa na tribunal te, mituna epesa biso tribunal madame. Quelle est cette attitude là? Ceux qui n'ont pas nyoka après ne savent pas. Maintenant, ça n'y a pas de temps, yo. Oyambaki na ndako na yo maboko mi balé makolo mi balé miso mi balé omonaki moto ozaki nyoka te kokala ndiko teli wana makolo mi balé maboko mi balé miso mi balé ozani nyoka. Hein madame? Ah bah sikoyo balobi il faut que des poteaux. Le docteur Mbonge du CHU est catégorique. Elle dit que il faut pas me mettre na poto, na poto. Comment? Mais madame, il y a ce qu'on appelle les tribunaux pour arranger de telles situations. Yo cause la le bossé il y a mi peu comme la maternité madame. Nul ne peut se faire justice. Ce qu'il comme vous allez, tribunal elle peut pas vous c'est comme yango. Mais yo moko le loko kama te discuter ou bon moninga bi o monne ko zokisi moninga kanne wana biso ko moninga kana ndako yo moko na kusani azanyo. Allez vous asseoir. Le sieur Moss, veuillez vous présenter par devant nous. Alors, mibali ya modelo ya yo bali mingi na kati ya Kongo. Oyo ya kopebisaka mabala ya bato bali mingi pesa. Eso moso na ibi. Ngana ibi te. Oya kozwa mwasi ya moninga. Oya tali pasi abongisi azosala makambo nyonso. Azui akoti na kati ya ndako. Abali na miso ya bato. Abali na miso ya l'État. Yo na mokolo moko oya ko kate molimo kandi wana yambala kaka. Je me souviens pas sérieux. Donc moi je na yo amos kitoko te. Tel que le tribunal va votre femme. Azam mosquito. Oluka kisusu. Oluka ki lisusu nini. Oko monira alambeli yo, abongiseli yo ki nozwa. Mais bongisa ya yo. Vous avez créé un véritable cataclysme, monsieur Moss. C'est une hécatombe que vous avez créée dans la vie de M. Picasso. Et vous êtes un pécheur en eau trouble, M. Moss. Allez vous asseoir.
le tribunal sera précis. Merci, monsieur le président. Tobengi, maman Gelingeli, moi aussi à M. Picasso. Enfin, elle, dans Picasso. Alors, maman Gelingeli, dans la ici, quand il est au Komilelo, alors, au CPI. Na basi au CPI, na ndenge au Komilelo, l'isondambo, au CPI, non? Yo moto la possibilité pour aller le risque. Mais enfin, madame, bino basi ya libala olukaka nini yango tribunal et yeba. Outa mosika à Pointe Noire, au Kosa Mobali, choqué Brazzaville, pour maman Koupela, oui, Pointe Libala, et pas ya Mobali, oh yo anamwasi, quel bon zanga, madame. Mais ce que tu m'as dit bien quelque part, madame Zenaba, à la finale, quelque part, il y a l'ignoka. Il y a l'IPC, au Golia, comme on dit, c'est madame, mais ce que moi, je dis, c'est que les aussi mal société, le ban, nanga, ou falsifié, na moni que, oyo, les aussi mal société. Ce qui vient de banana, quand on a possibilité, au bendi baninga, bembini ya mutema. Ce qui, balindi, tout bon cerveau, ok n'est pas babouti. Ce qui n'est pas babouti, et comité, beaucoup de tribunal. S'il est besoin que beaucoup de tribunal. Puisque moi, que les Kambomoko, ils ont simba, ils ont simba qui n'est pas mobile. Tribunal, et le lobby n'a pas battu, puisque les leçons qui ont dit que M. Picasso, ouais, beaucoup de les pas M. Mons, mais c'est que M. Picasso a zangé l'eau moko. Quel est l'eau qu'on a, oh, M. Picasso a zangé, oh, M. Mons a nanango. Bosi boboti mwana o to mwana ki mwana bino o ya celui c'est ko yebi ba défaut na ba qualité ya mobile mais pour nini avant bobota o boya ke moninga na mobile na nite kendo fan. Bien, le tribunal appelle monsieur Lato. Le sieur Lato, veuillez vous présenter par devant nous. Alors monsieur Lato, yo ali Mokolo Nganda, la grande académie de l'unité à la différence. Bien. Alors, mon salle n'a eu à lire au Congolo Kombongo, au Liaka, Matame Zimbaka, et Kweyaka, c'est tout. Mais sécurité à bateau bazo melanaka te kalnayo, sécurité à bateau bazo lia naka te kalnayo, il y a problème na yote. Les lois ont été commis naka te sali seloyo, pour bazo kisaki, moi si à monsieur Picasso maman. Il y a un rôle qui dérange. Parce que ça qui est pas battu, yo ça là qui attend le côté. D'ailleurs là tu vois, Mokolo va pour ça, maman. Monsieur le Président, oyebi banganda ndenge za na Brazzaville là. Ngana yeba. Banganda Brazzaville. N'oubliez pas que vous êtes devant le tribunal et vous devez avoir un langage approprié. C'est Monsieur le Président. Hein? Monsieur le greffier en chef, faites mention de cela au primitif. Hein? Il va avoir une attitude correcte. Monsieur le Président, tant que le Kamoya le Bakate, Mokolango, bagarde n'a pas acquitté, bateau bâti à la sécurité dans la buvette Bazakate. C'est pour cela que Mokolango, tant que tout le monde est Samaka, Gande Motunatira qui a la Moko. Parce que il y a des monsieur Bayaka, monsieur Pebaïté, et ceux qui ont été en Bundaka, Kachiwana. Et c'est pour ça que je vais vous dire que je vais mais monsieur Lato, aux obos, ça n'a que vous prêtez serment. Vous oubliez que vous avez prêté serment par devant nous. Je dis cela parce que vos propos sont des propos nuls et de nul effet. Nous les déclarons nuls et de nul effet. Ce sont des propos mensongers, trompeurs, au motif que selon les rapports que nous avons de la commission d'enquête, vous n'avez pas d'équipe de sécurité dans votre établissement. L'Angandana est équipe de sécurité exemptée, monsieur Lato. Nous avons les rapports de la commission d'enquête. Et vous ne pouvez pas vous présenter comme ça, par devant le tribunal, tout en ayant des propos mensongers. Et vous avez prêté serment par devant nous, monsieur le greffier en chef, faites mention de cela au primitif. Tribunal de Koyeba,
Allez-y vous asseoir. Le tribunal va se retirer pour vous libérer. Le tribunal